Agence 16, la vidéo, vas-y, notre animation. Les Congolais, voici votre agence. Avec ingénieur Tonton Mwinga 16 mm. Papa, na Kevin, Agence 16, j'étais à Mila, Bazako, Kadesa, Kokola, toujours imité mais jamais égal. 16 mm. 16 mm. 16 mm. 16 mm. Réalisation, clip vidéo, théâtre et cinéma, publicité, documentaire, magazine, reportage mariage, reportage d'aide et émission. 16 mm. 16 na bolingo ya Congo alobi ke mboka oyo bakongole bakoki kokufa te bakongole bakoki kokufa lisusu te apesi plan ya sorti ya crise plan ya sorti ya crise ezali mpona koluka kimia epai ya bakongole plan ya sorti ya crise ezali mpo ke pouvoir souveraineté ezonga na maboko ya peuple parce que la démocratie le chef c'est le peuple na kati ya démocratie yonde peuple oyo toli koyoka ngai yonde ezali mokonzi. Nous avons l'intérêt ya kosoutenir plein ya sortie ya crise. Nous avons l'intérêt comme un seul homme biso nyonso toaccompagner Martin Fayulu afin que pouvoir ya peuple ezonga na maboko ya peuple. Ezali boye te, ezali boye te. Quelle question au répondre na baïno kabaye pardon papa Michel Mangala tout osana de Guadien on combo tellement bozaka ensemble bino nyonso oyebisa biso na baïno kabaye bakolanda bino to koyoka nungu des gens bien bemba akokende ko beta oboso bo ekuke ya FCC ezali ko solo ya solo na otiko publika ko loba yango wa mama Tatiana ezali lokuta monene ezali distraction monene ezali pour que baseme badoute na kati ya mitema ya bakongole oyo bakongole bakroire bayebi ya solo ke ndeko Chiyombo azali wana mpona Kabila mutu atia ye wana azali wana mpona volonté ya Kabila ngai te mutu nalobi bango moko balobi yango omoni ntango peuple ya comprendre eloko wana il fallait maintenant baseme badoute na mitema ya bakongolais. Menace ya Kaboul peut perdre Kabila bazwi yango au sérieux. Menace wana ntango ayebisi bango bayekola konage alors mbala moko badécrété réunion na bango na Bakongo na Kasamuni kuna na Kasamuni bamoni invité surprise wana nani Kabila obi makambo ayebisi bango alobi pardon botya nani na se bokosa nani bango bo distraire bango bo charmer bango po bakroire ke coalition ya biso na bango ezali coalition ya solo na nsima na 2023 tokobimisa manzaka po ke torécupere pouvoir na biso yango lomoni na discours ya Chilombo ezali discours ya mwasi akobondela mobali akobondela mobali yango bomoni abandi koloba makambo kolakisa bango ke problème kote ezali tozali ensemble idps mpe gloire na Kabila idps gloire na Kabila yango yo mama Tatiana esengi ke makambo oyo peuple na biso ya comprendre alors ndenge bango mibale bakoki kose neutraliser te batali maintenant que biso déjà si
tobimi mabe devant l'opinion publique peuple na biso bokili mobimba bayebi ke Kabila Tshilombo azali wana mpona Kabila tosala nini po que tozwa susu confiance ya peuple wana pour que toseme babite na mitu ya peuple yango omoni bato ya SCC bakei kolobake ndeko Bemba akei kobeta na porte ya Kabila ezali lokutano nene pour que baseme babite na kati ya mitema ya bakongole me bakongole na biso baa bazoba te bakongole na biso bazali bato ya mayele bayebi ke wana bakosala ezali lokuta yango un seul peuple esengi ke totelema biso nyonso to défendre mboka na biso parce que ndeko na ngai lelo makambo tozali koloba peuple na biso akomona yango otala sur le plan social masakombi ya madesu oyo ezalaki 1100 lelo ekomi 3800 lelo ekomi 3800 botala sur le plan économique s'il vous plaît dollar elongo na 60 ekomi na 70.5 ekotoyo balobi nini bandeko s'il vous plaît otikana na communiqué biloko eza important komi badistraire baenseignant que gratuité mais en réalité bamatisi conseil na kopesa na bango bazaleni combat et continuer pour biso nyonso peuple etelemi awa toza na mokongo na bango peuple ezolia te peuple azomela te peuple ezosouffrir tala ndenge tozovivre kofuta eza te même barégime financier badétournement eza ebele na baprime na bango bazopesa te bazolaka na monoko yango na peuple toza na souci fulumpa na ndeko na ye président de la république biso tovotaki massivement président Bemba bango nyonso to bazalemi oyo bazokotia badezobeke bakabwani oyo boye na boye wana eza lokuta monene tozaleni biso toza na nsima na bango komba ekontinue mpo torécupere pouvoir na biso. Tolandaki discours ya président Félix bon tolandaki discours wana eza discours moyo convaincre biso te discours wana eza badrala eleka ya ndenge wana convaincre biso ezali discours moko ya mwasi akobondela mobali akolamba yo na nzungu ke tala biso tala boye discours ya lokuta eza ya malamu te discours wana ezali lisusu propagande eza biloko alobaki na propagande akoki oloba ngo sikoyo te awa efala aleka na action alakisa biso baréalisation oyo asali discours ya propagande te biso toloba tolembi baprésident batie sikoyo basala moko passe na passe parce que moto amo batie embouteillage ya pamba eloko moko pesa te misala eza te misala président na biso loko azongi aye arécupere pouvoir na ye tovotaki nde ye Martin Fayulu président eli tolola fort ti toye apo na ye toye alibere biso bana ezala baumu na Egypte tolembi na Egypte na biso ya Congo tolembi yango yo bomakisani en tout cas tomona nanu te na nde bavota président Martin Fayulu bobimisa bilete boboyi kobimisa babilete alors awa ye tozosoutenir ye na likombo alobaki ya crise politique toza na lutte mpo toyeba kozwa pouvoir na biso lelo boyibi lobi boyibi en tout cas mpona oyo en tout cas tokoyoka te décision na biso tozwa pouvoir na biso badiscours wana bino bosalite mo lokolo botangeli biso babible eza bapromese bopesa kaka eza badiscours Kabila pesaka bachangeka mo babiloko eza discours elobela biso eloko moko bakisa tosilisa bon tosengi na coordinateur ya sika ya lamuka vraiment oyo basali liboso basali eloko moko te espoir nyonso ya peuple eza ya epa mfumpa alakisa vraiment makasi na esonga nzila basalaka non lamuka etelema mpo les deux coordinateurs baleki en tout cas balingi babonga lamuka ndenge ye atelemisa lamuka makasi totelema mpo toresir mission toza nango.
Ani Bokonzi. Où est-ce qu'on quitte un aéroport? Un président légitime au Kende, à Osala Miti. On a un niveau maengele, les autres Randa Kou. Bafwa. Et là, on échangeait. Si l'on bat dans la policier, là, il a dit son café comme il a été. Est-ce qu'il y a une libération? Bato balandaki Chilombo facilité carrière facilité parce que les lisusu parce que ba décision au na Rwanda Chilombo lobby donc bakonome kaka na batreprise baosa l'intérim bolanda bato balandaki Chilombo comme ba DG bakolela bino bolandi Fayulu comme ali candidat à peuple peuple n'a voté Fayulu a voté sika oyo to voté Fayulu mais vote yango la scène yango ni bayibi yango et to sala na ndako to tambola non jamais ne passera vérité de si jamais ne passera non jamais ne passera vérité de si jamais ne passera bomba aloba na sakola na panza Chilombo bapesi ya nyongo epa ya Kagame badefisi Kagame Chilombo akofuta na nyongo bolimango IDPS batekeli Kabila na Kingakati sika oyo soki peuple atelemi te amaseki te talaka monsieur Chilombo bapesi ye kindoki ya kimukolo bomba soki moto alei kindoki ya mukolo bongo eke na likosi eye na treve nango yali nini treve nango yali maloba akoloba oyebi papa tie nalobaki eloko moko bokangela ngai Kabila boya na ye ligote nazongisa ye na Rwanda eza boye te papa tie nakufi mpe ya sonam Chilombo sikoyo Kabila akangi ye singa atindi ye na Rwanda bomonaki na Kagame te Chilombo abosani ke Rosulu kende akufa Chilombo abosani ke Shebeya akufa Chilombo abosani ke Thérèse Kapangala akufa Chilombo abosani ke Papa Etienne asala 2 ans na boloko na nsima ya kokufa ebembe 2 ans na mort Chilombo abosani 425 communes, fausse commune. Chilombo abosani ke batumba bato ya UDPS na siège ya UDPS. Chilombo abosani ke Miko Maengele tango na alaki kote wana kote babungi nzela bato bakufaka na siège na biso. Abongo l'histoire akeboloba na parlement ke Kabila nde nzambe ya Congo bomina yango Kabila nde moto asali maponelo esala na mboka oyo eza solo tozelaki élection na 2016 esalemaki soki bato bakufaki te Kabila alingi aza élection ndenge nini akomisi ye mosantu yango monsieur Kabila na monsieur Chilombo bakosamba tokolibere Congo moto akosomba Miko Maengele azali une question par rapport il y a discours il y a Tata Mokamwa et Félix Antoine Tshilombo. Comment Tata Mokambi te Maman Tatiana peuple akoyoka yo bakoloba ali journaliste ya Kingakati longola malobana retirer yango mosala be mosala maître retirer malobana sinon na ko répondre yo te. Est-ce qu'il y a Tata Mokonzi la voix du peuple et la voix de Dieu. Ali Tata Mokonzi Ali Elimindia mwana mosala ya tindami ya mwasi ya ndeko ya ye Chilombo avec Kabila ya Rwandais lelo commissaire frère na ye donc Chilombo ali Rwandais est-ce que bon Rwanda
Na Parlement, Chilombo lobi ete Kabila est mon frère. Ake na Rwanda lobi Kagame est son frère. Sika oyo. Lokola ali frère ya Kagame na Kabila, or Kagame ali Rwandais, donc Chilombo azali Rwandais. Ya bote. Tokosambisa ye mpona maloba na ye. Bokolanda tokomi na degré ya komba oyo Chilombo obakisa biso te. Basoda bomona na nzela baofutama te. Abi bazela ti fe Bolanda Chilombo akanisi akosa basoda bomba alobi ete abakiseli basoda $8. Babengi yango siple. Babengi yango ration alimentaire. $8 par jour. Na 10 jours c'est $80. Ya boyote. Na 30 jours c'est $240. Ya boyote. Bapesi ordre na ba banque. Bafuta $280 ya kolia ya basoda. Basoda bolanda ngai malamu. Na limona ya soda nyala ko banga ka Chilombo te Kabila pete. Et komi na banque Kabila pesi ordre bafuta bango te. Si lelo bafuti bango te. Basoda babengi ngai balobi maître Nico lobela biso. Si lelo bafuti mbongo ya ration te. Elembo elakisaki ale lilingi ya pamba Kabila nde akogere. Ake na Parlement bomba asali lettre d'amour oyo akomeli Kabila abengi ye prédécesseur, partenaire, frère, chéri, amoureux, mosantu akumisi Jani abi mwasi kitoko. Olandaki yango te? Akumisi Alexis Tambo Mwamba. Akumisi bato bali bagresseur, bagénéraux babomi na beni. Aliba kosala mosala malamu. Bondimi yango? Toki totelemi te Chilombo akoteka na Congo na biso na ba richesse. Bolanda bomba ngana kombata Kabila. Chilombo obangisa ngai. Chilombo asali accord na Rwanda. Alobi ete ba Rwandais nyonso bali kuna na batemps militaire bazonga na Congo abengo wa M23 bakota na gouvernement bakota pe na parlement. Tondimi yango. Et puis nalingi na lancer un appel officiel à part maman Tatiana na maman Tumba Grâce na kosa so émission kaka bato mosusu batindaki bajournaliste baempoisonne ngai. Bolanda ngai nali na kane nakomonaka na mosuka batindi bajournaliste baempoisonne ngai. Journaliste moko ya mwasi na journaliste moko ya mobali. Bolanda tango bayei na poison na micro na bango Trésor King ali témoin micro na bango so esalaki fute et puis basakoli yango wana tolisi Chilombo akeba bato mosusu bakufaka na poison toyokani. Donc yango wana désormais à part Réaco News, à part Plus Clair TV, na kosa émission kaka pa ya Trésor King na Congo Normal TV. Donc bon s'abonner massivement à Congo Normal TV, na Réaco News, na Plus Clair. Bolanda. Donc en dehors il y a Congo Normal TV, na deux chaînes ailleurs, na ça c'est l'émission parce que na li na sécurité quand awa. Bon s'abonner na Congo Normal TV. Congo Normal TV avec K. Congo Normal TV. Makambo ya avion ekweya te bato bakufa te. Avion ya li na Rwanda. Avion zali na Rwanda. Tango tomona Chilombo akoseka na Kagame asimbi boye akomondela Kagame zongisela na ta Jeep blindé pardon. Et c'est là qu'il a 4 avions. Joana et bateau, tout ça le Jeep blindé. Bokolanda, ceux qui avaient quoi, boîte noire les ali, épave les ali,
est-ce que mikwa ya moto ezikaka nyonso yango wana bokomona tilo mba okendaka na Rwanda akosenga jeep blende boma nao na Beni mais pesa ngai jeep bokolanda 15 millions bomba yambo ete na babandesa 15 millions pardon bolimbisa ngai mwana mboka Mike Mukebai Fayou viva Bolemi président akokita aéroport na 12h oyokanga un message ya mwana mboka Mike Mukebai moto akangisa Mike Mukebai s'appelle Monsieur 15 millions Timo ya lelo Mike basambisa ete bakondane ete kasi tata oyo bolanda ngai tata oyo azwaki 15 fois tata oyo atutaki motu na nko na jeep na ya pembe bapesi ye liberté provisoire babimisi ye na boloko bomba yo tuti moto na nko Mike asala eloko te bolobaki ete Mike afingaki nani moto na kotanga kombo te azalaki rasta bolanda ngai ndeko yali maseki te moto azalaki rasta kombo na ye fufu eteba moto azalaki fufu eteba balobi ete bolanda ngai oyo ndeko Mike afingaki ye balongoli Mike baemolima na manda na ye na parlement epai ya pasteur wa commune Amia Ashur bomonaki libano opesa jume mbongo na moniere ye nde mpe akangisi Mike ye mpe akotia libonza na église moko na Bandal image du diable kombo église yango image du diable akosambela kuna bango nde bakangisi Mike sikoyo ngai na tuni bolobi Mike afingaki preuve réalité mais bato babeti ministre na badepute ya bakongo est-ce que balongoli ba député basuspendre bango kaka na 5 plénière mpona koyebisa monsieur Godin Mpoi pasteur politique un député basanction alo bomba député esika ali akoma natangisa ye pasteur politique député basanctionnaka ye na terme ya suspension te ya une année mais à terme ya baséance plénière okota te na mois de séance ndenge Janine Mabunda a suspendu 5 plénières d'abord été yango wana ndeko Mike alobi boye ye mpe akomarche a partir ya prison ya Makala akobaluka kaka na bamire ya prison akotambola akozonga yalima sekite mpona kozala communion d'esprit na biso ya tokiti ya mabele Mike napesi bino information officielle bato nyonso boyokaki ngai lipasa ya Mike lokuta bato oyo boyokaki o ngai na ali député botangaka bakombo nga na kotanga bango bato nyonso boyokaki olanda ngai ndeko tokobomba lisusu oyo boyokaki ngai soki Lion soki Tambwe soki Njoko Ami Eliezer na makenda kotala ye bolanda moninga Mike oyo azali na génération mikoma yengeli te ya presse etenge te toali bakamaradi na ye te me bakamaradi na ye basundoli ye ti lelo député national moko te oyo azalaki proche ya Mike journaliste atrele que l'État la Mike la boloko. Est-ce qu'il est gentil? Mais ma mbongo ya Mike na bato na poto. Diaspora, ce qui est passé mbongo, oh Mike a souffrir, votre sapé. Très bien. Voilà,
parce que tomoni maseke leki Mike akonyokwama te ali lobola te. C'est un résistant, c'est un combattant. Depuis que Mike ana boloko aucun député qui otala mwasi na ndako aucun nalobi na mwasi na mobali bosala émission atanga bakombo na bango mais bakomanga na poto olanda ngai ndeko bakoloba ete ngai naali lipasa ya Mike elie ngai bolanda ezwi Mike ezwi ngai soki batindi mo 50 € bake bameli yango le pipi bolanda mo 100 € bakoti malewa po bakoti bakota malewa na Pullman bolanda na kombo ya Mike bamsu balobi baozela caution ya $5,000 pour babimisa Mike yango bato bazela caution ya $5,000 babimisa Mike bali miyibi nalobi yango clairement bo vérifier Mike ayebisi ngai naloba yango Nico Maengele soki ye kotala ngai na boloko te soki Tatiana ye kotala ngai na boloko te ali témoin soki presse penjakei te Michel Mangala Adrien Malenga bato ya lamuka ba communicateur ya moto miso okende te belami mais bokomona bango na butu na Olive Lembe bakamara ya Mike alobi bokomona bango na butu na Janine Mabunda bolanda yango nayebisi bango baancien journaliste baancien camarade ya Mike natomboli kani nakobeta bino kani na motu bokende mpe kotala Mike lisusu baali na poison bolandi ngai baali na poison baluka Mike akufa na boloko lokola Mike asali 3 mois boke kotala ete bokende mpe lisusu Mike bakufa na boloko ali na santé malamu ali lokola doli makambo te akokosa na maladi akendanga lema mokolo bokoyoka Mike akeye hôpital soki akobela ya solo olenge ya bokebi yango wana totelemi awa bomoni badepute yango bayei me bazalaki vote na liste ya assemble ya Katumbi bolanda moto afutela Daniel Safo caution bomba moto afutela Daniel Safo caution et Ali Moïse Katumbi bolandi ngai bomba epesi ngai kanda boka epesi ngai kanda yango moto nosalaka esprit ya kanda moto afutela Daniel Safo caution bolanda ngai ezali nani moto afutela Eliezer Tambwe caution $1000 pour la candidat d'Ondwa et Ali Moïse Katumbi moto afutela Christelle Vwanga caution et Ali Moïse Katumbi Katumbi ane ko soutenir ngai na présidence Fayulu. Est-ce que lelo bastonissi Fayulu badepute yango bakola sokomba Fayulu bakoluka Katumbi akoma porte-parole de l'opposition. Est-ce que biso to gagner l'élection tokosala l'opposition bokolanda parce que balingi badiviser président azoya lelo président Katumbi président Fayulu aye mpona kosala résistance ya boye te mamba pacifique ya te bongola qualificatif ngai principe nange ali simple oyo akosala résistance pacifique asala nini asala oyo akosala résistance militaire neti ya kotumba asala oyo akosala résistance spirituelle omatina mangengenge ofukami Kabila kufa olanya boke asala yango olanya boke donc na kadi ya komba balimitaka action ya peuple oyo akotambola na Nico Maengele tine échanger akotambola oyo akolala libanda mpo kongo ya libere tolala libanda mais l'important na Chilombo na Kabila place na bango ya li moko soit na Makala soit na nécropole c'est polité nécropole ya boye te ingeta ibobo Thank you.
Kagame akomi na certificat d'adressement ya Congo avec okotala manque ete tolibere ekolo oyo ensemble lelo tolibema ete bondimaki bindimandima bandimaki Félix Pamba lelo Félix atete ekolo Félix alobi Kabila nde atake tebe élection na Congo alors que régime ya Kabila ebomi bato ebomi Losibu Kendi ebomi Thérèse Kapakama ebomi bato ebele Félix toyebi te koni balesi ye na Kagame loboko na loboko butu moi ateki Congo ateki kita ya Congo asundeli bana ya Congo ekomi 2 jours na Congo 2 jours na Rwanda 2 jours na Congo 2 jours na Uganda 2 jours na Congo 2 jours na Burundi akokenda koluka nini kuna yango biso banso toye lelo mpona koloba ete Martin Fayulu koponoki tokosoutenir plan ya soki ekipe na ye tokosoutenir ye tolingi lokola koya na poto boye ayebisa biso mayema koya yambala oyo ezali likambo ya nzela tolingi susu te badiskusio belebele tolingi te bima na nzela bipai nyonso tolibere ekolo mpasi eletu mama desembre yango bakongo bakopepe te salaire ya malongo eyali te dolar akala te na 18 tala Félix esikawa akosala billet ya 50 000 francs akotia elongi ya Kabila na billet ya 50 000 francs ese eza makambo ya malonga Kabila na masi asali na Congo contre ba Congolais Félix asala billet ya banque na pa Congolais aza atia elongi ya Kabila en tout cas ezali trahison monene olingi bato wana banso bakende yango emoni bagenda oyo banso baye mpona koloba ete tolingi changement na mboka tobundaki mpo na changement tobundaki mpe na départ ya Kabila mais Félix lelo akomi obe na Kabila frère alobi ete grâce à son frère Kabila il y a eu des élections dans ce pays ebongo losi akufa na nini losi akufa na sida Félix apparemment akufa mpe na alinga mobala bato wana banso bakufaki mpo na koluka maponyomi lelo Félix akai biso akobaka nsoi na ebembe ya Losibu Kendi ya Thérèse ete Thérèse na Losibu bakufaka mpo na bélection esama na mboka mais Félix alobi te lokuta Losibu Kendi na Thérèse bakufaka ete bazalaka bamiyibi ezali Kabila ndeko na ye Kabila moninga na ye nde asali ete mapononima yala soki bélection ezalaki na mboka ezalaki na volonté ya Kabila est ce que vraiment Félix ezali normal est ce que vraiment oyo ezali trahison te oyo akosinye baaccord na baugandais barwandais butu moi oyo na koteka mboka Congo mais biso totelemi na président élu Martin Fayulu akozonga lelo akosadresse na population koyebisa biso plan de sortie de crise na ye na molai bwango nyonso mpe nsima akopesa plan d'action na mikolo likoya tokotia Félix pembeni moninga na ye Kabila pembeni mpe tolibere ekolo mama pays ezali ya danger pays ezali menacé partout ndemba bapromese na ye apesaki na parlement eyali eloko te mpo ali ebe na chapitre ya Pamba elilingi ya Pamba eloba leki na ngai Fabregas wana eloko te bapromese nyonso to apesi ezali na ntina te moto akoyokela epai ali te bakongole ebele bayebisi ngai te balandaki même pas donc topesi bino merci topesi bakongole banso merci bokomona ntango tata mokonzi to akotia makolo libanda olenge awa bato bakoyala tina ngombo kuna koakompagne malembe tina changer de limité oka oyo wapi akopesa liloba remercie bana congolais surtout koloba ete na mikolo ekoya Félix na Kabila esengeli tosukuma bango natondi botolile lisukulu ya Félix Tshisekedi eyali lisukulu te tokobe yango ezali lettre ya bolingo mokanda ya bolingo atindeli mokanda ya bolingo atindeli molongani na ye na libala na bango ya FCC na cash so olandi na kati wana maso alobi ezalika mpona kokumisa Kabila Kabila nde asali ete maponino azala na Congo Kabila ali kitoko Kabila atala veste esumbaka na nzoto tala maloba Félix akoloba nyonso alobi wana lisikuku
discours na ye ezali arenouveler nde bolingo na ye pa ya Kabila en public donc tokobenga yango lettre d'amour adressé à son partenaire du FCC Joseph Kabila peuple congolais aye na compte ya discours wana te maye manso alobi ezali na libanda ya programme na ye mais ye osalaki programme te manso kosala na mbula oyo esengeli eza na programme na ye mais atiki programme na ye akomi ti na forêt équatoriale akomi koraconte makambo ya ye na molongani na ye Kabila biso lisukulu tokoyoka mpe tokozela ezali ya tata mokonzi kono Martin Fayulu oyo akoya lelo yaka mama soki olingi oyoka maloba tata mokonzi kono na mozingo na yango akompagne biso ti on échange esika wapi akoyebisa bana Congo lolenge tokolibere mboka mama mpasi eleki bilenge okomona nyonso awa 99% toyali na misala te et pourtant baoyo batangi bayali bao mpe bali misala maboko bayali mais eloko ya malonga eyali te bawewa na ye asombeli bango bamoto bango bakuba bamoto ebongo sikoyo biso tokosala nini leta nde apesaka misala na mboka leta akomi okende akomisi Congo eta mandia akomi sopeka akomi na France sombela ngai akomi na Russie kabelanga 2 millions akomi na Allemagne bopesa ngai 6 millions Congo ekomi eta mandia mosolo yali na Congo akomi na Amerika kuna bopesa ngai 10 millions mais 10 milliards oyo Uganda ifo edédommager biso efuta biso na contentieux toyana Uganda awa oyebi ke Uganda baenvahir Congo babomi na 2002 na Kasangani guerre ya 6 jours nde balobaka ete Uganda esengeli edédommager Congo na hauteur ya 10 milliards mais Félix ayoka na président Uganda Yoweri Museveni alobi ote lokola bosalisinga nakoma président ya Congo nalimbisi dete wana donc aefase 10 milliards de dollars mama oyo ezali trahison monene na Kisangani bana Kisangani bakomarche mikolo nyonso mpona koloba na Félix nini boye mpona nini osali mboka na biso boye alors donc mpona biso discours na ye ezali eloko te ezali montagne ya bapromese oyo akosalaka jamais parce que véritable mokonzi oyo azali na pouvoir kuna na tingakati ya ndobe ezali Kabila mais biso nous sommes décidé ya kolongola na Kabila na kozala na ye voilà oyo nakoloba topesi soutien na biso na Mike Mukebai Mike ayeba ye te tokosala manso oyo tadima makala tokontinue bitumba etebe dure ali te 15 millions oyo azali na ye wana ali 15 millions akosombela mwasi na ye baavion akosombela mwasi na ye baseleta nord akonome bana partout bongo Mukebai atinua makala mpona Agence 16, la vidéo, vas-y, notre dimension. Les Congolais, voici votre agence. Avec ingénieur Tonton Mwinga 16 mm. Papa, na Kevin, agence 16. J'étais à Mila, Bazako, Kadesa, Kokola, toujours imité, mais jamais égal. 16 mm. 16 mm. 16 mm. Réalisation, clip vidéo, théâtre et cinéma, publicité,